s'occuper. Bato abike na oui, eza ba jeune ya sala kango boy na boy. Tobo sanate. Pasteur Mukuna c'est un humain. Azanzambe te. Kaka nzambe mutalonga lisumu, nzambe mutalonga ekobo, nzambe mutalonga nyoso. Mutamoki, c'est difficile de résister devant la chair. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Malgré ma soumunaye, dès na fandi boy na lobi que pasteur Mukuna est sans quoi y raté. Non, je n'ai pas dit ça. Il peut tomber parce que c'est un humain. Mais na kande ya vidéo oyo, ce n'est pas lui. Hein? Na kaya vidéo oyo, ce n'est pas le pasteur. C'est pour dire que comme le quoi un vent moko boya ko sambusa ka basala nzambe pour que le lo boye église ya Congo ekita. Réveil ekita. Bino mobota la fille. Alatka la même body wana obobo pa bo publier nango. Soit disant que da yé mutu asala ki sex tap. Alobi na eke ezalango yete. Voix wana ezobimo okapena voix ya jeune fille. Parce que voix oboki na ba voice etamboli partout na page tout ya polémique. Est-ce que voix les jeune fille? Parce que ça va na basa nzambe ko malgré mutakufa na e. Bobute poto sopa pasteur bien faut que mutu mo pa munene na aseka ba nepe ko peser lou. To poter buzoba to latise bimaka ye. Boluki papa kaja non. To respecter ma mort s'il vous plaît. To respecter ma mort s'il vous plaît. Moi je mets ma main à couper. Moi je mets ma main à couper. Nazu le boko la ngai. Na kati yango. Que ce n'est pas le pasteur Mukuna. Moi je veux respecter le pasteur Mukuna tant qu'un homme de Dieu. Na ko finga été, na ko dénigrer été. Malheur na bato bova na ba coin. Voilà ba pochas ka confirmer voilà banda kuna bino. Na banda kuna no bo loba po ewe na château de yango na château rouge na nini de midi na nini de soir bo vandi na ba coin bo taka masolango botika toute histoire o nyusu bodo mona o ezali fondée de toutes pièces ba préparango ba lambi donc ba bongisi yango tokoke nango boye tokopesa yango boye tokolobela yango boye et puis la série tu as la vidéo, tu as la boybo, si tu comme la voice, après tu comme la moussous, nous pour faire à genoux les pasteurs Mukuna. Biso balanzambe, na ba pandisango, au total à côté la vérité, au peut se rendre à discernement, de se rendre à le Saint-Esprit, de comprendre que ce n'est pas le pasteur. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tu as un number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a maman donc total la Victoria TV, Nanenga Ilusa, Nanenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Otoyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, pour faire il y a Mboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Ilusa. Victoria Certa. Amen. Tous les coups sont permis, sauf les injures, très chers téléspectateurs, vous qui nous joignez. En ces moments, déjà, bonjour, bonsoir à vous tous. Et encore une fois, merci, parce que vous avez s'abonner massivement sur notre chaîne Congo Victoria. Et encore une fois aussi, merci, vous avez liké, vous avez partagé, vous avez aimé. Et ça a vraiment plaisir dans les commentaires, dans les ça que tout bon, c'est sous Moussa, dans la place de ma bé, place de ma lambe, et ça a vraiment plaisir. Voilà, je dis merci beaucoup d'abord à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier Dallas de cette chaîne. Merci aussi à
Loy, hein, Guisso Loy derrière la caméra. Darcel Easy, donc à la montage, à la présentation, c'est bien moi. Jemima Ibele, le gros de la presse congolaise, de la giga, de la presse congolaise, de la femme du patron, autrement dit, la fille qui dérange. Bah, tu m'as mis tout dans la question, et belé, pourquoi je me commis combien à la fille qui dérange? Parce que dans ce qui moi examen mon de conscience, je me suis dit, de l'homme sont à quoi normal. On est comme si pas tu déranger bango. Ce que on a hôtel on a déranger bango pour qu'on a bien déranger bango parce que ba ko supporter succès na ngate ba ko supporter makamu na ngate ezaka tant ngana za lelo fier na za na muta télévision sur na kota mon internet je le dis tout haut que c'est grâce à ma copine dans lelo reconnaissante naie, elle s'appelle Jaël Matondo Jamama d'Afrique. Yem tabala nga gobe kota na monde ya internet o donner na kota ngo mais le moso hotel nga bara en tout cas gros bébé azanga maloba donc ton di marapin muto yazaki apesa moi force moro boye tous à la reconnaissante yangonde force nanga na boya mutu te na ndima batu nyonso tout. Merci na ba partenaire au ba soutenir la musala ngai babi musala au sans ba partenaire sans soutien to ko évoluer te ko simbate parce que c'est ngara ba transport c'est ngara ba déplacement et aujourd'hui ba ko finir ba binanga jemima ka ba perrique to lembi ba perrique ko nga suki te nga bozela mari ki mongo nga no kangela bino suki bon moninga de ma nouvelle coiffure c'est joli ou c'est pas non nombre de chez au quota. Je dis merci à tout le engagement Ibele, mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, c'est le boss très charismatique. Tout mes campés ko solo là, na makambo e komeli biso oyo. C'était un samedi, na vandi, na Monica ka ndeko na biso, donc mon frère azala na France, Ogi Manzambi le silencieux de Rennes. Ogi Manzambi et ça que à atinenga vidéo. Ce que on a cliqué na monena olonga muté. Na moka ba moko porno na bi oh. Dini ogia ko muti nyanga ba porno boye. Na bité na hôtel nguti na saboté. Et quand na yeko ta na groupe. Ndé na groupe ce qu'on a ko mona ba vidéo. Papa 3. Na mo ce qu'on a c'est tape de pasteur Mukuna. Tu oh, donc c'est que vidéo oyo au get singa lakini mama pasteur ngapte fona mona sur les parce que tu es bien en technologie absolument boy tout est possible ba ko pe mutu na ba longo ba bamiki ya mutu ba changer nga kingo ba changer nga manzaka ba changer nga tout et ko sala que na ko kota nde mama na likambu na ko mona vidéo wana les soi-disant pasteur Mukuna je pèse très bien mes mots soi-disant pasteur Mukuna première vue quand je regardais na mona que da pasteur. Et quand j'ai eu à regarder bien, pour la on a été maté à été wana kosi. Na telle émission bo solo. J'ai eu le temps. Ya kota là. Na moninga te eza montage. Déjà bazo sala action, baza action na bango sex tape. To raisonner ta ke mikolo. Na moyo zo le bima mikolo na RDC parce que to tendre vers Elanga le 15 mai. Ba moyo ezaka ba 48 degrés. Ba moyo makasi. Dans la studio à aboye climatiseur exaté même sur la carte ventilo mais oh ça que non je peux transpirer parce qu'il fait très chaud parce que na kata mutuka na likola mutuka nenge chauffaka parce que ça que donc climatiseur ça que tu fonctionne de la portière climatisation c'est efficacité automatiquement tu respirer kaka atabino ngoblo ba pata ko sala action ngobongo o respirer kaka. À ta respiration, mon que na manambunzu, na longi ya pasteur Mukuna. Ah, tout ça batuko, tout ça batut. Batu so abike non, pasteur Mukuna, aliaki na batu fa ya na bangote nde bateki. Wana nga nazala nga kuna te. Moi je vous dis toujours que non nga na sala politique, que je sois politique parce que na lo na franchise na nga. Na ndenge na lobaka na ba vérité na nga en tout cas la politique nga na mutu na umela te et d'après que ba kainga lelo na bimi après 3 jours na va sur une semaine ba kainga na bimi po ba vérité so ndo bimisa aba to ko supporter ngote yo ntela que non pardon na kokota politique parce que j'aime ça dès mon enfance je regardais papa na biso kamanda j'appréciais beaucoup son savoir-faire alors je peux me dire ça je peux me dire comme ça mais na temps normal
nakota ngote. Voir la vidéo. Vous êtes sans ignorer que na montage ba ko longola pe loboko nanga oyo ba longoli yamsu kumeto na lati ba tia pe na mutu mususu o aza ba forme le kolanga ba to amoni pe le kolanga ba ko pe ka forme mutu nanga a gros beza ba to boy to so ka mpoto mami ka ina lokte bisa gros bébé ba se pe ka nga. Donc technologie da ko développer na façon que et que la vitesse mo kama casse. Kala to yaki na ba téléphone mususu nini oyo kaka ya ko benga ba touche to comment na ba Android mais to comprendre ba application mususu mususu ba bengo oyo ba ko repérer place muto a bengi liyo. Ça veut dire on évolue petit à petit na mayele ya technologie. Yango et dans la batu mususu a mayele o ba ekota ka internet na mozindo ba confirmer yango que ce n'est pas le pasteur Mukuna. S'occuper bato abike na oui eza ba jeune ya sala kango boy na boy. Tobo sanate pasteur Mukuna c'est un humain azanzambe te kaka nzambe mutalonga lisumu nzambe mutalonga ekobo nzambe mutalonga nyoso mutamoki c'est difficile de résister devant la chair parce que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Tika ta frère na sœur ka ba momba yo na kati ya kata ndako salmo ba prier ka ba mi ba 3 jours ya ba tomber. Je te dis je te dis, moi les poules pour te seulement boire faire avec moi na kombo na Yesu au nom de Jésus avec mon premier regard. Bolingo bandaka bongo na kati. Sko étant humain, ce pasteur a quoi? Amutu il peut tomber hein. Il peut tomber. Sko ngala côté na ngala mona la ngama bete que non le pasteur mora quoi? Et ning sangate poani je suis affermi na moi na koli na loba nzambe na bi que pasteur était humain le lobe bimi ka ko poto moni bu ba tawa ko ya kawana otomona raté tanga ka prier pour na est-ce que na mona nzambe était à travers ye est-ce que makamba ba ke nzamba pambola yo na pesi dim na nzamba bi na soit béni et que na kepe na su bénédiction même si on te ko na moi simo nga na eba été mais nzamba bi nzia le bi nzamba pambola ye mais na za béni ngala nzimi nzambe wa nzimi nzambe na ye o alobeki na ngelo bina ngaso ya beni comme nzamba biki nzamba taka maloba na kata ya basai na ye pour epeza na ba effet mais basai nzambe zaka toujours accompagner ba effet bumoni kiza na ngo erreur to connaît parce que to moni acte là on va connaître parce que on vient de voir l'acte que le pasteur a posé on vient de le voir mais quand cela ne tienne ba o tu basa na kuku wana na ngo e bango. Mais tout le monde a qu'à nzambe ko sala à travers bango. Ya nzambe côté moi le ne jugez pas mes serviteurs. Mon serviteur tombera et il se relèvera. Le botozo le quoi sujet biso ba toto linga basa nzambe te biso toto mo kondima muke la pasteur Mukuna ba bébé c'est église mais bato ba croire na vidéo wana ba muke. Bato ba croire na vidéo wana te ba sebele bota la grandeur ya nzambe. Nzamba koti na mitema ya bato pour défendre mon sali na ye. Malgré ma sumu na ye ndé na vandi aboy na lobi te que pasteur Mukuna est saint quoi ya raté. Non, je n'ai pas dit ça. Il peut tomber parce que c'est un humain. Mais na kande ya vidéo oyo ce n'est pas lui. Hein? Na kaya vidéo oyo ce n'est pas le pasteur. Kaya ya vidéo oyo to moni oyo non ce n'est pas le pasteur. Parce que moi ozaki na blema tete ekweya ki na lokoti. Ya na fan moi finga nga makasi. Et comment je me mayo laisse-moi cap na lokoti on ekweya ki na se. Voilà. Lelo boye eloko esala nga passe. Makambo te koleka na awa kaka ya pasteur Moïse Mbiye. Batu balobeki baki bazu pe soki sozie. So bene na bazwa ki ba bien ezaye, so ezaye te. To te so to mo ki ezaye te. Mais ba batika na mutu na mo ki ezaye ti lelo. Eloko to la yete. C'est pour dire que comme le quoi un vent moko boya ko sambusaka basala nzambe pour que lelo boye église ya Congo ekita. Réveil ekita. Ton un problème de pandémie o esenga to samela makasi pour maladie ebima ekende to comme libre. O to ya ba distraction pour être distrait biso to ke sur pandémie te to kota na nguluma ya sex tap. Bon ce qui peut y qui pasteur Mukuna. Bon ba ça ba sentiment banga jema na zalaki. Na qui pas le bite ton personne pas à la rater. C'est leur problème, laissez-les régler leurs problèmes. Mais le ko ya ko sambusa mosala parce que vous avez des comptes à rendre, c'est que nous voulons pas. Basu montre batie. Oh non, montre eux
et da pasteur mukuna bazui côté à front batie mais oui ce qui bozui bo sala bon monter que tout le monde que da pasteur mukuna oui bo e maillé parce que bozui longné bo tient dans tout ya mutu c'est normal aza na front wana bozui pe montre bo poser na leboka mutu c'est normal tout le monde peut montrer na ye de bokolinga bo ça tout pour convaincre biso ton dima oui ton dimi pour me convaincre biso pour ton ami ça ba mais na motema nanga je sens et puis le Saint-Esprit me convainc que ce n'est pas le pasteur moli mon nzambe eza ko yebisa que eza pasteur te ezali pasteur te batu so ko balinga ko loba oh eh mutu fan mo lebanga jemima eh pasteur pe eh tellement boy oh mais ce que ça y est ala bana combien ce que ça y est ce que ça y est à père de famille à la bas ça veut dire que non il a eu le temps il y a que ça là-bas actuellement plusieurs fois c'est normal que ils dans l'état normal parce que ah non tu m'as cassé qui beau jeunesse à ça colis bon comparer là bas jeune le quoi bah ça t'est pour y a ça c'est dans la ndenge nango et qu'il y a jeune garçon vous voyez Nathalie côté mon sous et ça langai et ça n'a passe comme ma voice. Franchement, je n'ai même pas le courage hein. Na kota voice on la mission na batma yo kangote pour etamboli la mission belé. Nela bloka loko moko. Avant, na expliquer ma voice. On prend d'abord cette vidéo de la fille Oyo ba citer ba zu elongné ba tiango na ba Facebook na ba WhatsApp partout na ba Instagram. L'innocente qu'elle est à sali vidéo pour dire que non na makabwana balobi wana ezayete on prend la vidéo puis on va revenir voilà on prend la vidéo merci beaucoup sur les réseaux sociaux ce n'est pas moi voilà c'est la raison pour laquelle j'ai mis cet habit c'est dessus je l'ai mis donc c'est pour aussi comparer vraiment parce que il s'agit de ma photo et je remercie beaucoup le Seigneur. À part ça, je remercie la personne qui a fait cela à mon sujet et que Dieu te pardonne. Et que Dieu vraiment te pardonne. Dieu te pardonne et merci à tous. Donc c'est dans le but de démentir. Voilà pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup Darcel pour la vidéo. Tozongi déjà na émission na biso. Bino mo ba mikolo boza bato mayele to motala rabiso te ba bato motala biso ba catégorie bato tout motala biso bino mo botala la fille alatka la même body wana obobo pa bo publier nango soit disant que za yé mutu asala ki sex tap alobi na yeke ezalango yete voix wana ezobi mo o ka pena voix ya jeune fille parce que voix oboki na ba voice e tamboli partout na page tout ya polémique. Est-ce que vous les jeunes filles? Vous êtes mon couli pené à Luba na bakasai wana à côté mon qui côté Lubumbashi. Bon senti que non histoire moko montée de toutes pièces. Moi je connais papa Kadja. Pourquoi? Parce que ngala bané ko sambe na ACK oya mushi. Biso na ACK ton appartement département il y a prophétie et dans rappelons que pela ba pela miroir qui tala alors ce que papa Kadja le quoi miroir donc akoye biso makamuno nyonso tout na ba détail tout papa Kadja na niveau haut to ebela kié pour payer son âme matika biso en tout cas ndimi ta koza na basi mibale bo limbisanga nandimi nangata ko tsala ko bota mwana musuli banda te nandimi te s'il vous plaît loba mususu peut-être abota ki avant akoma ko sala nzambe ah mais ce que ndé bolo blanc que non mwana ngopeza mukie non je ne pense pas tout ce que ça va na basa nzambe koma ke mutakufa na e bobuté poto sopa pasteur bien faut que mutu mo ba munena aseka ba lepe ko peser lou to poter buzoba to latise bimaka ye boluki papa Kadja non to respecter ma mort s'il vous plaît to respecter ma mort s'il vous plaît toute histoire oh nyos tout bodomona oh ezali fondée de toutes pièces ba préparango ba lambi. Donc,
babongisi yango tokokende nango boye tokopesa yango boye tokolobela yango boye. Et puis ba série toyaki na ba vidéo toyaki na ba boyeboye sikoyo tokomi na ba voice après tokoma na kamususu nyonso toka po faire à genouer les pasteurs mukuna biso bala nzambe na bapandisa yango oyo totalaka côté ya vérité oyo mpe tosenga nde bapesa mpe discernement tosenga nde bapesa mpe Saint-Esprit to comprendre que ce n'est pas le pasteur. Eza na main noire moko eza na nsima makambo oyo tupo ekitisa église ya Congo mpo église ya Congo epanza na lisusu parce que pasteur mukuna azali les représentants ya ba ACK nyonso. Et puis dans la communauté oyo eza fort lokwa ACK na minute eza te oyo bazala toujours soudé bakabwanaka te bazala na visionnaire ka moko ata na grandeur ya voici l'homme. Il reconnaît toujours pasteur mukuna tant que son visionnaire, son mentor malgré grandeur ACK kalembelembe. Malgré babiloko tout ba niveau tout papa koko malango mais là on regarde toujours mukuna tant que père spirituel. Ba ko ba li baby te ba la msuba li baby abima ACK na ndenga li baby ba malédiction. Au moins l'église ko tepa ka bo fondement até ba na li baby la malédiction. Na pesi merci na archibishop Coutinho Fernando place au Azali à compatir na collègue nae collègue pasteur son frère de longue date parce que totanga batambulu koki totanga ba bishop qui Coutinho totanga ba mukuna totanga ba Albert Kankenza totanga ba grand touana yate ba génération lelo boye ko sa musanda me na lo yenga comme ko wela ba dimba offrande ba nzambe kalezaki bongo te. Donc il est parmi des grands na boseni Sonika Futa parmi ba grands ce que eloko yo sala nga passe les présidents de tous les elaki boso papa so Albert Kankenza lelo comme Sonika Futa général mais général au lobatin général au réagité c'est la général à loba c'est la général le président de tous les pasteurs ah mais quand lobatin moi loco. C'est comme si le pasteur Mukuna est resté de son propre sort dans la soutien de Konae Coutinho Fernando. Non! Même le pasteur Moïse Mbiye. Na makamune le kana ki to mona ki ndekonaye mais pasteur Mukuna a soutenu ki yo. Mais tout cela donc c'est là censé to mona te. O se makamango lemba nango esila nango bongo bando kolobelango. Moi je mets ma main à couper. Moi je mets ma main à couper. Nazu le boko la ngai na kati yango que ce n'est pas le pasteur Mukuna. Moi je veux respecter le pasteur Mukuna tant qu'un homme de Dieu. Na ko finga été, na ko dénigrer été. Malheur na bato bova na ba coin. Voilà ba pour chaque cas confirmé voilà banda kuna bino. Na banda kuna no bo loba po ewe na château de yango na château rouge. Na nini de midi. Na nini de soir bo vandi na ba coin bo taka masolango botika engambe mwanza ya mbiji abi na ngai na Stockholm na Suède abi na ngai jemima na sala nga technologie te mais ndi na mo mki internet ma l'internet na talinga habité da pasteur te o engambe ya solo abi oui. Tani nzema kumko au défendre musane ya kota mitema mbatu au défendre moko azo sake kutu boy yemoko azo défendre e bobo bolingi suni en tout cas moi je ne serai pas long pour comme que j'ai mal lobaki pour na makambo et ça ce ka passe photo lobelango. Je remercie ma chroniqueur au bazana ngambu ya vérité pour ne pas dire que ba la ngambu pasteur te ba la ngambu ya vérité. Je vous remercie. Et puis la bateau peut vous donner un gamme oh et puis vous avez comme déjà emporté. Vous avez libre parce que tu as la démocratie. Tu peux imposer bino choix na biso te bon dimaka au biso lingate. Vous avez libre ya kondima tout comme vous avez libre ya koboya. Mais ce que je veux dire c'est si bossa la teke église à Congo pendant s'il vous plaît. Na moment où la pandémie où esenga giza kongiza la soudé d'abord moko to be la nzamba lola akita mawana ye maadu esi la ba école zonga misale zonga vie continuer ko sala même biso na msala chronique auto comme on travaille na kokoso
parce qu'on vit des diaspora. Mais on voit que tu as exercé ça bien té. Au moins même sous bon quand na fin du mois sous boss moi chaîne moi faut que arrêter moi on a western mais la monogramme ati na va travailler et comme impossible moi bi mes athées. Donc on est coincé à tel point qu'on n'arrive même pas de faire quoi que ce soit. Donc là nous allons vraiment moulaïté pour dire que tolinga ekolo tolinga président na biso Félix Tshisekedi tolinga bakonzi ya mboka o bazo ko diriger biso conseil bato ba non si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi nga linga langa jonati o ngam na occuper na politique s'occuper na ngandeli ngam na occuper na ngoti qui s'occuper na ngatin et donc s'occuper la bato ba s'occuper appel ngo netinga na lobelaka politique te na lobelaka social na lobelaka la musique na lobelaka makamu o nazo mona na lobelaka ba comédien. Le monde artistique vient de perdre un grand yaya qui est le cas mon pépé kaboy mangwaou ndengwa wazana bane pe belo ya bota ya mangwaou bakundie lelo monde artistique ya na pasi ya na mawa ya ko perdre un grand nga mona kokufa na poto na mona kokufa na poto da perte poto ya perte. Moi, je suis là, kin abe non là, noko mtati nanga la western noko non là. Mais kufa noka na Congo abo, to sinka na Congo ati. Na là ne mo normal. Mais ya poto pesa na ba stress, o la ko o do kantanga monogramme, o kantanga ria, o kantanga western, o kantanga Soficom. Courage à mon pasteur Mukuna. Courage na bandimi o tout et ningisa bango. Mais moi si oyo tu as été payé pour que quoi ça bébé ça image à mosala nzambe na nzela na yo ke mosala azala sali ndenga za sali bongo yo to tikelo ka nzambe nao ba seka tout ba osangana comme moto moko ba osambela pona kana yo ba église de réveil o tout ba osangana comme moto moko ba osambela pona kana est-ce que bika lero to oza pamna moto mokili mais so la pamna nzambe okolekela wapi okodusolela wapi. Na pesi merci na ba disposer ki batona no boyokanga na mo mukie na mo sache mukie na zaki nango ya ko faire montrer na bino ke no pona engagement ibele ce n'est pas le pasteur Mukuna eza choix nanga wa ko boya na epe alobi ke zaye etalika ye na za côté pona imposer no bondimaka onga na lingi ou be onga na lobi mais seulement ce que za l'habitude ya ba sala nzambe ba sala kango ko kwela na ba sœur en dehors basi na bango ndako botika. Tu auras bien quoi c'est le exemple au beau peksa biso bien au salango bo te boko sa biso boko sa ko nzambi botambo na droiture parce que kiza Congo tout ya tango comme ce que tout na aliment la vérité pour makamutu et marché kitoko pour la makamutu et marché kitoko. Je vous aime beaucoup, je vous adore. Je dis merci beaucoup à ma partenaire parce que naranga engabe mwanza ya mbinga ya mbiji depuis la Suède et la Stockholm. Alfred Lotime ya motomoko très bien depuis Dallas. Ado Senga Maître Sengi depuis la Suisse. Maman il veut tomber à la japonaise. Maman boaka nunga ina habité na salinini ka confinement. Mamie Dai depuis l'Anvers. Merci. Naya Paul Venture ma fou là. Willy m'a vu les coffres forts depuis Dallas. Bato belé bolingagement. Maman Béatrice, bana membre, ba autorité. Karine Mokonzi la parole, maman passa. Donc merci Nagisolo depuis derrière la caméra, merci Nadarcel et Easy. À la présentation, c'était moi, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Donc Jessie depuis Maroc, Wana Pena, hein, donc privé quoi, private. Donc Jessie depuis Maroc. Donc c'en est fini pour aujourd'hui. Ma copine est montée Maya Café Room. Bébé Yakolala chez la Lola. Voilà chez la Lola, madame, il y a Café Room. Voilà, on se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir et bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tu as un number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Victoria Télévision, Victoria TV.
et na ba mopepa sika ye na ba mamna on ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV où il y a les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilé la ndenga ilusa Victoria certa amen. Tchiki